Mwaka mingi pona botama moto mwindo nakoyebaka te poso nanga soki ezali etumbu nakosengaka mingi na Nzambe ayebisanga kasi mwa ezali te nakomonoko. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ya Vuvamu Télévision bisika nyonso bozwami bino bayibolandaka biso awa na République démocratique du Congo na Kinshasa na Congo central province nyonso mobimba ya Congo pesi bino bambote na bino pe na bayibolandaka biso na Angola na Brazzaville oyo tobengaka mingi Congo fois pe na Afrique mobimba oyo bozwaka libaku ya kolanda Vuvamu Télévision etando ya bonsomi pe etando ya boyebi ya bayindo pe na mikili ya poto kuna kolandaka biso na nzela ya bamwangisi Vuvamu Télévision topesi bino bambote ya ebele ya solo bandeko balandi ya Vuvamu Télévision bisika nyonso bozolanda biso toyesaka bino oyo ezali émission mindule na mokili tokomi na ntango bolandaka émission mindule na mokili émission oyo eza mpona kolamusa makanisi ya babeti mindule mpona kokomisa babeti mindule conscient yango bomoni wana bozoyoka ezali bongo orchestre Lukiovo oyo na kati ya orchestre Lukiovo nde tokosola na bango baloyembo na bango nde tozali na bango na kati ya plateau ya solo tolobaka émission mindule na mokili ezolobela makambo ya mindule yango bozoyoka lindanda kuna ezobeta bozoyoka mwa moke nde na yango yango tokota pena na kati ya bozindo ya émission mindule tokoyoka nanu mwa moke oyo bandeko na biso ya Lukiovo bazali kopesa biso nde totikeli bango nzela bandeko bakoka kopesa mwa sebeni wana oyo ekokotisa biso na bozindo ya émission ya mokolo kumalelo. Matondo mingi wana boyoki nanga moko kutu na koti na kitoko na sentiment ya loyembo yango Afrique les berceaux de l'humanité wana kutu ezaka mwa ebandeli na epesi déjà mwa elengi kitoko mingi ya solo tosepeli ya solo bandeko balandi ya Vuvamu Télévision toyesi bino tozali bongo elongo na orchestre Lukiovo tozali bongo na babeti mindule ya kati ya orchestre Lukiovo na yango ekosenga toyeba bango bakombo na bango bakoka kotalisa bazali banani na kati ya Lukiovo pe ntina pe mosala na bango na kati ya Lukiovo nde tokobanda kopesa maloba na oyo tozali na bango na ngambo ya bonengwa na biso to pe na ngambo ya bomama ndeko mbote na bino waya mbote mopanzi sango boni na santé na kati etumba kimia yadi na kati etumba ngeta kombo na bino nani mpe bozali nani na kati ya orchestre Lukiovo okoka kotalisa na bandeko bazolanda matondo na wapesa biso maloba biso tobengami na kombo ya Nebakola Lusangusangu Batre Madi chef coutumier ya village ya Melodi toza moko ya insimatise na
Lisanga Lukiyovo étant était chef d'orchestre na kati ya Lisanga Lukiyovo. Matondo mingi nde na yango tokoleka pe na ngambu ya botata nengwa mbote Mbote Mupatisango boni ba santé kimia lingi tuka. Matondo kombo na bino ngani pe bozali nani na kati ya orchestre Lukiyovo po ete bandeko bakoka koyeba bino na baoyo bayeba Nita Matondo mpona kopesa biso maloba biso tozali moko moyembi chanteuse na Lisanga Lukiyovo. Matondo mingi toleki epai ya tata azali na ngambu wana me kasi botalisi biso kombo te botalisa kombo Nita biso kombo na biso Nengwa Menazi. Nengwa Menazi. Matondo toleki pe na tata azali kuna kombo na bino nani tata po ete bandeko bakoka koyeba bino Matondo mingi na kopesa biso maloba biso tobengami kaka na kombo ya tata Makilutila po mingi babengaka kaka yanga maki nalelaka mikolo kutu bapesi nga kombo bitumba ezalaka mpasi soki ozangi moto akokotela ye ya solo chanteur na kati ya Lisanga Lukiyovo tozokundala bandeko mpona kotombolaka mindule na kati ya etumba ndenge tolobaka ntango nyonso Matondo mingi na bandeko balandi ya Vam Télévision wana bosi bongo koyoka na bango nde na yango tokoti pena na bozindo ya koyeba tina ya émission ya mokolo lelo kasi yango tokota pena na bozindo tomoni tata moko bazali na suka totuni bango te tata mbote na bino boni ba santé kombo na bino nani pe bozali nani na kati ya orchestre biso kombo na biso Matondo Manzwao zabatea kati ya Lisanga Lukiyovo. Matondo mingi nde tokoti pena na siki to pe na bozindo ya émission na biso kasi to s'adresser beaucoup plus na chef ya orchestre tata Bakola Lukiyovo elingi koloba na nini mpona beti biso toyebi na biso ndimbola na yango te bandeko mpe bakoluka baprofite na koyeba ndimbola na yango boko bakotalisa na bandi Matondo na opesa maloba mopanzi sango Lukiyovo eza abréviation ya bakombo misato. Donc Luk eza Lukula, Vo yo eza Yosa, Vo eza Vonga. Donc Lukula ya Lukula Malawu ndakisa na biso na muziki otosala na kati etumba. Papa Yosa yo eza Papa Yosa, Vo eza Mama Vonga. Donc bango ndi baza mitu kati na Lisanga Lukiyovo nde basangisi yango na bango misato wana na bomoko misato kati na moko nde sali Matondo mingi Lukiyovo bososoli bozwi bososoli pena malamu mpo botunaka biso Lukiyovo ngo lingaka koloba nini bino mo deja bozwi ndimbola bokoka koyesa biso bobetaka style nini ya musiki na orchestre Lukiyovo na kati ya Lukiyovo bon presque tout le style ezalaka to bamo ebele ndeka baloba mais na kati ya rumba ezala na bastyle ezalaka mo ebele banini eza banime tobetaka to barumba pire talaka tozala na bapapa Yosa na bamama Vonga ye oyo bayebi racine ya rumba Congo donc rumba pire pena ya rumba pire bango biso pena toevoluaka mo pena na kati ya Lukiyovo. Matondo mingi totali boye soki totali na mokili impact ya musique na kati ya bilenge to mpe bilenge ya Afrika ezo-influencer beaucoup plus bilenge na mabe ozomona lelo musique na esika elobelama ya ntina ya kolamusa makanisi ya bato kotransmettre conscience bango baotransmettre conscience sikoyo orchestre Lukiyovo ekelami na makanisi nini mpona bandeko bakoa Matondo mopanzi sango na opesa biso maloba komona kaka kombo ya mission na bino mindule kati na mokili omoni musique na mokili eza oyo eyaka kosunga bato kati na mokili eyaka kosunga bato eza eloko oyo eza très important kati na mokili na malamu nango na mabe nango soki boutilize yango na malamu ememi bino mpe na malamu soki boutilize yango na mabe ememi bino mpe na mabe po musique na bomoi ya moto ezo toloba donc aza pene na bomoi ya moto banda botami ti akokende osisa bomoi na ye na mokili ya mosuni musique ezo akompagne ye na mawa na bisengo na kanda na nyonso ya ye musique ezo akompagne ye sikoyo eyaka mabe ndenge nini ndenge boutilize yango soki boutilize bateme
oyo ezosalaki emema bato na distraction nde ekumba bato na distraction yango lelo ozomona jeunesse congolais to mpe jeunesse africain lokola bautilize bamusicien bautilize mingi bateme oyo ezokumba bato plus na distraction yango moni jeunesse africain jeunesse congolais eke mingi na distraction yango moni ndenge bolobi lisanga liluki yovo ekelami na ntina sikoyo ya kolamusa conscience ya jeunesse congolais mpe africain bacomprendre kozala na bango na mokili mpe ntina na bango na mokili yango lisanga luki yovo na ndingisa ya fumukusu kiambo nzala mpanda na ngola neso ya nzila na mama vonga na papa yosa nde esali ete balikaniswa ne botama luki yovo ezala mpo epesa lolenge mpe mateya na banzela ya loyembo mpo miziki nde ekumbaka mbongwana na bomo ya bato mpo preuve ane lelo soki ozwi publicité baotya yango wana miziki nde esala yango so miziki kaka basali yango publicité omona yango ezwi impact donc mpona kocircule message plus vite ezalaka miziki akotaka na bakushe nyonso oyo bato bayali donc soki botie eloko moko ya malamu to botie ya mabe yeba mbala moko ezo affecte na kushe nyonso yango moni esanga luki yovo eye sikoyo na musique éducative musique ya éveil ya conscience musique oyo korevolite bato makanisi bacomprendre oyo bango baza na kati ya mokili matondo mingi mpo tolobaka révolution ezali mbongwana oyo eyaka na makanisi ya moto kolandela bisika oyo amoni ete ezobalana te yango omoni ase révolte yango toyesaka bino bandeko balandi na émission ya mindule musicien ase révoltaka na musique na ye esika amoni ke ezobalana te nde na yango lokwa tozali ebele na kati ya plateau tokozongela bino kasi totuna mpe mituna na bandeko toza na bango elongo ndengwa menazi boni ndenge botaisaki biso bozali kimia kasi tolingi toyeba misiko bino bozali kosala bobandeli yango lolengeni mpo biso toyebi bino na bamedia tomonaka boyembelaka bayaki bavita boyembeli bacentenaire ya fumuki mbango siko mpo bokuma na kati ya orchestre luki yovo bolekani mpe na baparcours esika moko to ndenge nini mpe tinisi bino boyemba musike ya balongo mpo bamusicien ebele eza mpasi bayemba musike ya balongo na bino boyemba balongo nini epousse bino mpe parcours na bino mpo boya na kati ya luki yovo Antoine mpona opesa maloba parcours bon ya moto ya masango oyo tozali no mpe libanda na biteni oyo bandeko na biso na basosialisango te bazali tozalaki na biteni wana eyaki koarrive mpe toyemba mpe miteni wana na yamba wana toyemba mpe kuna mais chance na nga wana nabenga yango chance aloyemba na église chance na nga nabima te poso nabimaki peut-être mpo tozwa bango eza charge oyembela bato moko boye kokumisa tandis ke naza na baya ngai ifo fale nasalela bango donc nasalela wana eteni wana eza charge mais chance na nga namonaka parce que nabima mpena te na eteni ya ebele malgré eteni wana azalaki mwa baconcert ya libanda ezalaka terrain mais nayemba na eteni moko bisika tozalaka après wana kobima vuvamu bango koya na wana lisanga vuvamu nayoki mateya ke toza na bavaleur ya biso oyo esengeli oyo basala makambo mosusu omoni ke natali mpena nga na motu moko basala makambo oyo esengeli mais baza caché oyo bayebani même pas sikoyo oye na lisanga vuvamu batangisi yo na makambo wana sikoyo na part na nga bien ke nabima libanda na mote ya bandeko na nga mais namonaki ifo lokola naza balongo bapesanga likambo ya koyemba ifo naleki nango na eteni ya musike donc kolakisa bavaleur na biso nayemba mpe baye oyembi na eteni wana nayembi peut-être nayebi te na makombo nini na eteni wana nayebi ete nayembi ka motu moko boye nayebi ete so asalaka nini histoire kaka ekozala vrai faux mais nayembi kaka natomboli mais ntongo nayebi mpa nanga baexplike ngai ezalaki nazongi mpena wi yango ondela mfonaki lesiko napanza yango bamoko toye na eteni esanga luki yovo donc premier orchestre na yo ntango oye kovutu ezalaki orchestre luki yovo
Bon, d'abord, nous allons y passer. Nous allons y passer là, Simanango. Y passer là, et qu'il y a des sangs à nous avant d'aller. Mais les autres, comme nous. Matondo, sikoyo, bino, disait mon niveau, ou yembaka na lukio, faut premier na tiens. Ou yembaka, ou le mot satan qui n'a yembeli long, na bimisi pena, voix qui est au pour na long. La qui dit Matondo, nzembo ya liboso toyembi biso moko. Donc, tu accompagnes nzembo ya likula, tokuta dan nzembo bayembi. Mais tellement que toye, et c'est là qu'il faut kozonga na studio, na par exemple moi biloko. Mais ngande pena na yemba ya likula te. Nzembo pena na yembi nde pena eza ya kimpa. Ya kimpa. Salamani ya swana o yemba ba retrouver yo. Ya kipa vita ya yako kisa kiposa ya tata mokeli yotalaki kibolenge na yoteo yango lelo molongo paleki na panteko na nengwa nzinga pepa na nengwa mafuta bapingi ya molongi ya etumba Tebi que zali molenge la kero pona bobeta mais te to za na male male. Si vous donnez la plus de la banane, vous la banane, vous la style au bout de la musique. Donne la biso penza sur la vérité. La musique, la biso, ils aient la malao. La musique, il y a le coup. La musique, il y a le coup. Tu vas il donne la plus de la malao. Il y a le coup la malao. Aïe, mais là qui baille, oh, il y a mon qui base mon tout. Il y a des types de non, non, en fait, ça ne donne la musique. Ok, donne la musique. Matondo mingi tozonga na bino to l'équipe ya tata na biso tata Maki. En tout cas tata Maki bandeko pena bazana posa ba kapino ya ibeli tata Maki boko kwa koyebisa biso. Différence nini ezali entre musique oyo zobeta na musique o bango kuna bazobeta. Oto yebi batia biso na makanisi ke musicien star il faut ko telisa suki. Musicien star, il faut que tu aies la matouille. Musicien star, il faut que tatouage. Il faut que ça la langue maro que tout le monde n'a pas musicien voilà. Mais ndenge tout le monde est bino. Et ça pena pour que c'est nina le langue tout le monde n'a pas musicien voilà. Pour nani ni pour que c'est wana. Il y a beaucoup à côté ça ba musicien wana au ba mona la qui faut base la musicien cause la star il faut bongo. Beaucoup à côté ça ba mo boke c'est nini ça libino cause la bongo na bango. Ah maintenant le na opesa biso maloba. Pour me salonner, botin biso bokese. Musique eza na bokese nité. Tant to beta on. Des temps to beta ko to yango ka ba beta ko. Inter de même so beta ko to yango ka ba beta ko. C'est-à-dire par rapport ya ndeto lobela ke musique oyo zo beta, ozo pesa message na banani, ponani ayo kapi ponani alanda yo. Ozomona nde place zo meko kabola biso de longtemps sur na musique na ba. Tant to beta musique on va te so biso to beta musique on a ba chrétien. On a voulu faire des musiques, mais au côté la semaine, les obètes, la semaine les obètes à Puna, on est sur la salle dans le quai. Vous comprenez? Même la musique chrétienne est par bêtise. Tant que tu vas tirer en route, tes bêtises, elles ont combien ma casse, mais elle va finir carrément. Tellement que la carte à l'oyenge, moi je vais la désater pour tout bêtise, mais au moment où on a mis au final, au moment où on va y aller, ils sont bien au centre. Tant qu'on va bien, parce qu'on y s'abonne, on y a, net, on est banjé, oh, on a moment où on va bien à bouger. Yo peux se remettre à na kibo Christ na remettre on beta buka mapeki ya wana la eza ba bêtise suba ba yemba na mukili okaka na musique na benga nzambe ntatika ne peut comprendre te pas na ikaka mutu moko ya na sambe inga koleka mais biso tozobeta mingi musique ya conscience tote ya batu nta comprendre des places ya uti na place azokende ayoka pe lite ya oyo kosala kela bomo na ibake te ya solo loko ba yembi eza na tina biso tozobeta musique nano ya kolamisa conscience ya batu. Moi, tout le monde musique, mon ami la moto, chérie, aux abo, bah yembeli basi no lenge tout. Et banda Maria Lisa solo ye ozayanga. Ngalole mi pende bah yembani osoto. Musique wana te, ba grand frère ote yande ba tout message. Mon musique elandaka batu na ndenge ba koneni na moma wana. Alors na moma o ba africain ba to stili passe. Ba créer te, ba za lelo gote. Quand tu as musique à bolingo, bon, ça la bolingo, on a mis la musique. Donc, il est quoi là, moi, s'il faut mettre la musique.
Jamais. Mais kaka na kibomoto ozomona mwa loyenga na miziki nyonso ezaka miziki mais betela bato maloba nini ya malunga oyo kobetela bato bakoki kotyala motu na bake te miziki esengeli boye po miziki eza eloko ezokompagne motu kobotama neti kokende kokufa motu soki ali atondi abandaka mwa balo esengo ti soki mpaza mawa miziki soki mpazana mwa mawa na miziki eza eloko ezokompagne yo sikoyo na ntango esengo obetela motu miziki nini na ntango ya mawa obetela miziki nini na ntango ya mpasi obetela nzoka baafricain na moment baza na ntango ya mpasi conscience eza te bakomi lokola mwa babizengi moto obetela bango nde miziki ya conscience nde kozala yango lokwa boza conscient nde bino boboyela bino kotobola te bongo kotobola litoi kandi yango eza musicien nde kotya eloko ya litoi ato otye tentire na motu nde elakisi ke nga naza musicien bo nde nazoyemba bona musicien te omingi bakomala bango komimona bongo eza mokili oyo bamemeli déjà bato mpo ozala artiste fo ozala bongo fo ozala suki ya biloko moko boye te tala mingi mpe bamusicien mosu nioka longo ndenge omonaka bavie wana si omona ye atya tentire na motu na ye abetaka mpe miziki na ye batabula ye mpe babeti miziki nayebi te bon kote mosu nalanda bango te me nga nde namonaka nde nalandaka nioka lo bamisi azaiko bayaka lati bachemise bango simple babeti baya bamusicien miziki eza te ka foko otya babiloko moko boye matondo mingi kasi ntango bosolobaka musike biso toza na musike ya conscience seke bato mpe bana mposa bayeba musike yango ya conscience nde tozongi na chef ya orchestre bato baza na mposa bayoka bopesa bango yango totikela bino plateau kasi loyembo oyo bino bokoyembela biso ya liboso po bato bayoka bino eza loyembo bon oyo menanisi balobi wana yaya kinda toza na sanza yaya tuvalozeka yaya po yaya saulizaka na jie eza pena yaya na yaya bongo mesano biso tozalaka na biso te na esika oyo bakolo émission bazobeta baloyembo na bango totala bango kaka na mosika nde totikela bango plateau bakoka kopesa biso loyembo yayaki pavita nde totikeli bino plateau Bagenda, Yokani.
nani Afrika uko majabu na nani Afrika mitumba ezalaka pasi soki ozangi moto akokotela yo nga naza na sirene mpo nayebi yaya ozali tala bana Mali Guinée Cameroun mpe Botswana basengi lisungi na yo. Ouais, tosungi kasi mobi tata maboko mpona bamonte ya ndenge ya menasi mpe na bamusicien mosusu nde tozongi mpa ya chef d'orchestre po totuna motuna lelo soki bozwi proposition moko boye na grand producteur alinga produire bino akomisa bino mosika est ce que bokochange message mpe bobetana na bamusicien mosusu ya orchestre mosusu libanda ya vuvambo bokondima yango bon matondo na opesa biso maloba producteur soki aye ye nde ayo akuta likanisi na biso soki aye na likanisi na ye achange biso peut-être likanisi bon moseleki te moko moko takoma ligodo takoma caméléon o caméléon batekaki na ville nga mpe moseleki te nakoma caméléon batekanga na ville te moseleki te asepela na ndenge azalaka moseleki te donc biso mpe na message oyo toza nango fier toloba yango ezalaka kaka message ezalaka mbuma lidesu donc ezalaka na motema okita pesango confiance lolo nango kapone nango kaka mabela bien babi mbongo bino bamusicien bopatika ntango omoni mbongo yango moto ayi na mbongo ya koimpose oyo alingi alinga ayeba makanisi na yo te olinga opengana producteur wana kende na ye te moto apanikaka oyo aza na conscience te ndako panike mais moto aza na conscience mbongo esilaka okozwa mpe basaki bakombi esila mpo tomona mpe bato lelo bazala bagrand patron mais lelo mpe batikala pavala te mpe famille etikala mpe pava lelo boyati donc mbongo mpe opanike moto te oyo aza conscient oyo aza inconscient nde kopanike ye donc na biso na conscience oyo towana na message ya nation ya nzila atoye nango bakutu loko ye nango mpo tosunga nango message mais so ye nango mpo longola neti babiso lobani bakola lusansan chef coutumier village ya mene eza pasi tokotikala kobongola yango te na bandeko nde baza wana mpo toza déjà armé moralement matondo mingi tozongi mwa moke mais toke epai ya tata maki nde toezonga na ndenge tata maki lelo soki sponsor neti nini akoki konsponsorize bino na genre ya misiki okobeta mpo eza mpasi moto moko apimisa mbongo na ye na misiki oyo ezoyembela makambo ya conscience tomonango bamusicien bayemba makambo ya conscience basuka bongo baoyo bamata mingi eza beaucoup plus bato bayemba bamusiki ya bitise est ce que oza sûr ke masanga ezo mpe boya kosponsorize bino to baproduit mosusu mpo bango basponsorizaka mingi bamusicien toyebeli wana siko bino sponsor bino akosponsorize osala mwamba osala mwamba toateka paipai soki aye alike kosalanga bapaipai publicité to babikeli to ndika tosalanga publicité publicité ezalaka mabe te kosala publicité ya eloko moko fo tala eloko olingi osala publicité ozomona eza lokola moto ayebi soki yembelanga nze mpo masanga nange etekama mais yo osali yango ntango bato bakosala yango bato bakomolanda bafanino bakomela masanga ozotinda bango na nzela nini omoni ke ekozala mwa mpasi neti makambo olobi ya mbongo moto moko ayeba mbongo na ye alingi boye na boye omoni riche moko boye na mokili akufaka ntango ake akutana na nzambe akutani kaka na nzambe kotakendaka nde tokutanaka nde balobaka akutana nzambe asi yaya kabelanga $20 asi tata nzambe naza nango te biloko wana eza na biloko mokili etikalaki na mokili engolakisa okozala bamillion ebele eza nango kaka mpo ta mosusu esungamaka mbongo na mokili kote tokokende ozala nango tozokomprendre mais mema nde kibomotu donc mema nde kibosolo na yo liboso ya tata mokili kozala malamu omoni koya na mbongo te mpo ya opiége ona piége bango nalakisa bango omoni mbongo eza matière moko très compliqué mais ndenge elobi lusangusango biso toza bato moko boye na ondima nazonga nanga ata pauvre na mokili ya molimo oke nazombongo mwa mabe na kati etumba boye nazalaka boye yaka nango nde tya to compagnie na ondima nakufa na mobole esa nango bonso nakufi nanga nazanga nanga lala ezani kote tokutana na kaka ti ntango mosusu vungule ya mokili ya molimo nga ntango mosusu nazolia nanga paipai na mokili ya molimo sikoso nalandaki yango te tokosala na boye donc eza yango te mpenza toloba na kati etumba oyo alingi asalisa publicité makambo mosusu yaka na paipai yaka na mwambe ezala mwa malamu matondo mingi topesi sikoyo ndenge ya maloba ndenge par rapport ya bamusicien surtout
bamusicien surtout bamusicien kozala na bango pene ezobala na te na kati ya musique mpo kolobaki bien musique eza elembo moto abotamaka nango elingi kobaka ntango nzambe to tata mokili atio elembo okosala yango na ndenge ya mabe te fosala ndenge oyo alingeli ezala toujours positif mais tokomona bango baokende beaucoup plus na mabe yo etaki musicien okopesa maconseil libre musicien oyo baolanda yo maloba nini okoloba na bango kolandela lolenge oyo matondo nakopesa so maloba na bandeko na biso baza libanda ondeka bolobi musique mpenza tobotama voir même bango nde baosala musique libandana eza bilembo na bango babotama mpenza na bilembo ya koyemba sauf kake bakendeli yango na aile négatif donc kolalisa bandeko pongi nde tokolobela diazepa wana bazobeta bandeko na biso libanda nde yango nde mpenza nde eza mabe koleka musique wana ebomi jeunesse yango kande toboyi soki ekozala koyemba ata nzembo moko nayebi te oyo ekozongisa ata motu peut-être mpo musicien aza motu oyo asalaka publicité na tv nyonso donc mode lelo so tokotambola na nzela ozomona moto akolata elamba lelo ekomi na nzela omoni motu donc abimisi mbongo na sombeli elamba bakata donc elekelanga moto donc mbongo ne moko akesombela mo mpena bakata na bango polele nande sinelanga bome mutalati na bakata na mbongo ne moko bakangi ete ni lichette ye moko donc compte nyonso wana euta wapi na musique surtout biso basi donc ba mibali kutu na koloba même bakata fumbu wana ba basi balataka mibali mpe balataka mene basi nzoto ya mwasi eza tellement sacré oyo ekomi lelo publicité na miso ya bato nyonso donc wana lobaka basalelaka biso peut-être banengwa oyo tolata bajupe nde balobaka baéchantillon basalelaka biso publicité na afrique tozala mpe na banengwa moko babalaka banengwa bien basalelaka biso publicité ke na afrique banengwa bien mpe bazalaka oyo batikaka nzoto kolele baéchantillon na biso biso sikoyo tobombana biso nde sikoyo bakozwa baye batikala nde bongo wana donc conseil eza kaka ke bachanger bateme bachanger mpena teme na matondo mingi biso toza s'adresse mpe mingi kaka na chef d'orchestre bobeti déjà combien d'album na utali kiovo ebanda bon kiovo nakokumisa boye nanu tobimisi te sur le marché mais toza na bachanson promotionnelle toza déjà na bachaîne ezoleka na télé forme déjà forme tv ezoleka mais toza na disque mibale toza na volume 1 na volume 2 volume 1 eza oyo mama vonga ye baza na titre ya bango moko bayembaki volume 2 eza oyo papa yosa na mama vonga ye bapesaki bana chance batya banzembo donc obimisango na bavolume 1 toza wana nanu na misala da ya audio sesilaki na volume 1 ya mama vonga totikali kaka na baimage vike mama mpe sante utaki mwa kotungisa nde pesa moko kosome balongo basungi mwa lolenge baningeja kokota wacheminer baclip et bientôt bazongo na baplateforme nyonso ya téléchargement babongo babilengela kaka po babilengelaka kaka sikolo yembo ya mibale oyo boyembela biso mpona to titre yango eza likambo kokamba mpona nini bosali loyembo oyo ntina nini bosali oyo bon oyo eza moki mpona tobai titre eza likambo kokamwa omona neti soki na mwanda omona kuna petrole yali ebele meke etala basortiza ya mwanda bakembaka makasi otobeta tokenda kuna na 2015 omona toza na concert wana na la ya trading ya la trading donc tomona bato baza wana donc so otali na chef coutumier ya makolo mabele me bafutaki $100 mpona okengela kaka pompier wana kolo mabele kolo pétrole mais domingo nyonso ezozwa me ekende wapi ekende yango putu me ndela oyo osekaka biso bakolo yango moni makanisi wana ya komona bongo nde etindaki ke banzembo fo eyaka bato bakomprenaka ke toza bakoma bele toza na bomengo me fo toyeba ndenge nini tokoutilize yango mpe makanisi na biso tolamusa yango te te ndele ndenge alongwaka kuna ntango ayaka ayebika yeparade likambo bokamwa siko orchestre etambolaka ndeni soki bandeko mosusu baza na bosenga ya kokutana na bino kobengisa bino na bafete esika borepetelaka bobika kotalisa bato mpe numero ya contact mpo bazwa bino facilement rep torepetaka bon toza na police tozorepete chaque mardi jeudi
tozalaka déjà wana de 12h ti toke ngonga pokwa likolo. Donc oyo alingi azwa biso abengi biso na nzela singa nzela na telefone, numéro ya telefone eza 089 65 63 952. So totiens bato lwanda plus 243 89 65 63 952. Wana babengi biso bato biso chef d'orchestre bazwa ba programme ndenge nyonso ezotambola. Profite mpe tokoyebisa bandeko recrutement ali na bachanteur bachanteuse bainstrumentiste. Donc oyo nyonso asalaka mosala bien soki aza na mposa koya luku yovo porte eza ouverte baya toyamba bango mpo tokoba mosala oyo tokoka bongo kolambisa conscience ya moto moyindo nde na koprofite topesa mpe bambote na bango moko mbundi ya mamo mosungi monene ya makambo oyo ya prince ekusu kiambu nzala mpanda ya prince ekusu kiambu tsaponi vunda mbundi mamo ya reine dondo na ndako elongo na bambasi bayenge na bino tokopesa mpe bongo DG kwa mambo bongo te nazangisa bongo te papa yosa coach mama vonga ye bambote ebele nengo apanda bakola ndako elongo na bana ya kwa mambo ya kongolo na chef na bango ya rami msesi bakola bambote ebele ya lolimboloko na yaya bambote ebele. Les amis de Lusango WhatsApp, bino nyonso na bisika nyonso bali ya Goma ya Luanda ya nyonso tous les amis de Lusango bambote Lusango Lusango nyonso topesi bino bambote bino mo boyibi to kutanta rendez-vous ndenge ezalaka en ligne batondo tara bino ba musicien nga koloba mingi po tokomi kokoma na suka nyengwa loba suka oyo koloba bambote mpe nsima topesi maloba na tata baza na Matondo, c'est une émission musique Mindule ya mokili. Faut que ça m'arrête. Mindule na mokili. Mindule na mokili. Matondo penda na fondation mokolo ya ni bagenda black. Ndita ya biso mokili to bakaka peuple nyonso pezo na kibobango to bazwa évolution na kibobango senga kaka ozongela nesika bango babungelaki. Donc biso pe na musique lokola tobungaki biso siko tomozonga na nzela na biso kenda si toretrouvaki nzela ngo tozokende malembe tokoma kaka matondo na mokusu ke mzala pa na ngola okobi misala kokwa suka mboka mona musika bamonaki pena ndeti nga pena babendesanga nzela mona biso kusika esiko pona pena ye wana ya na minute na lukivo banengo ebandi baye nyonso topesi bino bayenge oza tellement ebele kopesa bayenge awa na kobima égoïste opusi bilili yeyo bayokaka mon ami personne mbokolo bolelikia talaka bino mila milalu libota mina nyonso maman chérie l'a dit donc bandeko nyonso bambotele bino mposina nao lotanga awa bamosusu baosipika tolalawa po banda ebele topesi mpe maloba suka na tata maki maloba ya suka po tokomi kobenga deja suka ya émission matondo nde balobaka maloba ya suka mpona mokolo ya émission me mpona suka ya obate biso soki tokopesaka bambote tokopesa mingi pena na village kindofula mpo bazosala mpe befort makasi mpona kosoutenir biso komona baclip ebima mpona batv taka bali kotya mbongo na bango age matondo mingi na famille mayunga mobimba mimi na atala maze ekotokenda ya maze la reine solongo na bosani totikelanga kaka ndenge asongo mais yo moko bengaka yebisaka ye mpe ayebamaka mao ndenge ezalaka ambote na bino ndenge alutete na masina na petro congo tata omango na bosani te en tout cas bandeko nyonso mbote bebe tokabeya bosoutenir evre takabeya rdc soki makambo napesi bino bambote tata katwala mingi mpe nakepa ngunza molola ikapilonda napesi bino bayenga ya bokiti boyoto tozali tokobetumba bosoutenir evre sekaptoya semangani ilila le seul président moto wana vraimen tata mokeli bomba epesa ebele napesi bambote ebele na bango matondo na bino bandeko balandi nyonso oyo bolandaki biso kasi ndeko boko ata kopesa ta mwa moke mbote na bandeko bolanda bino moto ya mbonda ozalaki mpe na biso elongo na émission ngeta biso topesa bambote aza na ve na biso moko kelekusi na nzwa esika aza bambote
matondo mingi topesi mpe bino bambote ya solo bandeko balandi wana tozalaki na kati ya émission mindule na mokili émission oyo eye mpona kolamusa makanisi ya bamusicien soki tozoyamba bamusicien ya boye eza kaka mpo bino bandeko na bango bamusicien ntango bozoyoka bango bomeka mpe kobongola message na bino bomeka kobongola batexte na bino bolobama ya ntina pamba te bayindo baza na posa ya mateya po musique ezali maloba oyo eza kobalana na bacirconstance oyo ezingeli bato na ntina wana émission ya lelo tolingaki tozala elongo na orchestre Look Kiofo mpo tosola na bango kolandela mindule na bango kasi na bino mpe baye oyo boza na posa ya koya na kati ya plateau ya émission mindule na mokili bocontacte ba numéro oyo ezali affiché na se ya étendue ya forme télévision bango nde bakokutanisa bino na biso po ete tokoka kolobela baloyembo na bino nde topesi bambote na bino nyonso baye bozalaki na bandako mpona kolanda biso mpasi mikili misusu baito mwindo monyololo na maboko mikili misusu bato mwindo fungola na monoko nakotunaka ntina mpo basala biso moto mwindo